la chaîne qui vous édifie. Mes bien-aimés, est-ce que yo ozalaka na ba doute à propos ya ba promesse oyo Nzambe apesi yo? Est-ce que ozalaka na doute na puissance ya Molimo Mosanto tango ezoko se manifester na une servante ou un serviteur de Dieu? Mes bien-aimés, faisons tellement attention. Tokoki ko perdre privilège na biso na lola. Tokoki ko perdre place na biso très important à cause de doute. Regarde Jean-Baptiste et ce qui lui est arrivé. Et pourtant, asala miracle était. Mais la Bible nous dit que parmi ceux qui étaient nés de femmes, azalaki oyo alekaki na puissance près grandeur na misu ya lola. Mais il a perdu sa faveur imméritée, mes bien-aimés. Nalobi te ke azali nalobi na Molimo Mosanto a expliqué pourquoi cela doit être ainsi, mes bien-aimés. Quelques minutes après, namoni Molimo alobeli kati na ngai. Alobi Jean le Baptiste azangaki privilège ya kozala na droite ya Seigneur Jésus-Christ, ya kozala na nkembo esika moko na ye na Mont Zion. Pourquoi j'ai posé la question? Alors Molimo alobi nanga boye, alobi que Jean le Baptiste fit parmi les premières personnes oyo bayaki ko reconnaître munene ya Seigneur Jésus. Rappelez-vous un peu plus loin, tango Jésus-Christ azoko pusana, ye alobi que voilà l'agneau qui enlève le péché du monde, et que je ne suis même pas digne ya kolongola ba sandal na ye. Alors question, mes bien-aimés, et même qui doute na mutema ya Jean le Baptiste. À partir de la question, oh mes bien-aimés, Jean-Baptiste a perdre place na ye, ya dignité na lola. Voilà réponse Molimo à Sosoli Singaï. Il y a quelque temps passé, je me rappelle, Dieu avait parlé. Na réunion na biso ya prière tozala kanango. Et dès que naye kotanga verset oyo na se rappeler oyo Nzambe alobaki na mosaleli na ye. Alobi que Jean-Baptiste à cause ya doute aye ko perdre place na ye. Mais bien aimé, est-ce que yo ozalaka na ba doute à propos ya ba promesse oyo Nzambe apesi yo? Est-ce que ozalaka na doute na puissance ya Molimo Mosanto tango ezoko se manifester na une servante ou un serviteur de Dieu? HPmedia, la chaîne qui vous édifie. Alors mes bien-aimés, balingami na Yesu ezali ngai lisusu frère Nabino Aaron Ngongo na République d'Irlande na île ya Angleterre. Nazali ko méditer liloba ya Seigneur Jésus-Christ na livre Matthieu na montagne awa na pendant que nazali kotanga Matthieu chapitre 11 na yeko découvrir verset moko et yekoloba et que je vous l'ai dit en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru le plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume de cieux est plus grand que lui. Alors, nous avons médité liloba oyo. Le Seigneur Jésus-Christ a lobi que nabatu oyo nyonso babotama na mwasi
ezalaki na mutu moko te aleki na nguya pe munene koleka Jean le Baptiste awa na mokili oyo. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a préparé le chemin pour na koyaya Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a mené le message que repentez-vous car le royaume de cieux s'est approché. Mais phrase oyo epesinga tellement mawape attention. Tangu na ye kotanga le verset 11 oyo totangi partie B. Toza toujours dans Matthieu chapitre 11 le verset 11. Partie B elobi, cependant le plus petit dans le royaume de cieux est plus grand que lui. Alors on s'est posé question. Na oyo nyonso asalaki, na oyo nyonso Bible aye kolobake, il fut celui qui a préparé le chemin pour la venue de Monsieur le Seigneur, Jésus-Christ le roi des rois. Mais pourquoi Azala le plus petit dans le royaume des cieux? Parce que Awa alobi bien que c'est lui le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Ça veut dire que Oyo Azana place ya mukie penza na bokonzi ya lola na miniti Oyo aleki munene que Jean le Baptiste. Nazo ko poser ba question. Na lobi na molimo mo santo a expliqué pourquoi cela doit être ainsi, mes bien-aimés. Quelques minutes après, na moni molimo a lobeli kati na ngai. A lobi Jean le Baptiste azangaki privilège ya kozala na droite ya Seigneur Jésus-Christ. Ya kozala na nkembo esika moko na ye na Mont Zion. Pourquoi j'ai posé la question? Alors mon limo alobi nanga boye. Alobi que Jean le Baptiste fit parmi les premières personnes oyo bayaki ko reconnaître munene ya Seigneur Jésus. Rappelez-vous un peu plus loin, tangu Jésus-Christ azoko poussana. Ye alobi que voilà l'agneau qui enlève le péché du monde. Et que je ne suis même pas digne ya kolongola ba sandal naye. Seigneur Jésus à reconnaître, et pardon Jean le Baptiste à reconnaître grandeur na puissance ya Seigneur Jésus-Christ. Ayaki komona ke oyo ba prophète ba lobela bambula na bambula eza yeyo. Wana première raison. Et deuxième raison, tangu azo poussa na alobi ke baptise ngai. Jean le Baptiste alobi non. Ngai naza ko baptiser ba oyo bazoko se repentir à propos ya ba masumu. Yo ozali na masumu te. Pourquoi nga muto masumu na baptiser yo? Il fallait ngai nazwa baptême et pas na yo. Mais Seigneur Jésus-Christ a répondre alobi que yo baptiser ngai pour que oyo e komama na ba prophète et se réaliser. On a deuxième raison. Ça veut dire que Jean le Baptiste a yebaki grandeur ya Seigneur Jésus. Mais et loko yaki ko komele ya misato, il entendit la puissance. Oyo Seigneur azalaki yako guérir. Yako résister les morts. Yako silisa toutes sortes de maladies, mes bien-aimés. Mais tangu akotaki na prison, Seigneur Jésus-Christ ata mukolo moko akendaki kotala yete. Alors tangu ba disciple na ye baye ko poser question. Baye ko yebisa ye nyonso oyo Seigneur Jésus-Christ azalaki kosala. Alors ye azalaki désespéré na kati ya prison, mes bien-aimés. Selon ye akanisaki que Jésus-Christ a kosala miracle pour abimisser na prison. Mais même pas une fois, il est allé lui voir en prison. Alors Jean-Baptiste a komaki désespéré. Tangu ba disciple ya Jean
Baptiste bayaki kotala ye ayebisi bango bokende kotunela ngai ye. Na verset 2, chapitre 10, Jean ayant entendu parler dans sa prison les œuvres du Christ, il lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Alors, par rapport à la question, oh mes bien-aimés, doute et yaki kokota na Jean-Baptiste que c'était lui le Messie. Est-ce que esengeli na biso tozela lisusu mususu olie ezali olie ou bien ezali ye oyo? Alors question mes bien-aimés et même qui doute na mutema ya Jean le Baptiste. À partir de la question oh mes bien-aimés, Jean-Baptiste a perdre place na ye ya dignité na lola. Voilà réponse mon limo à Sosoli Singaï. Il y a quelque temps passé, je me rappelle, Dieu avait parlé. Na réunion na biso ya prière tozala kanango. Et dès que na ye kotanga verset oyo na se rappeler oyo nzambe alobaki na mosaleli na ye. Alobi que Jean-Baptiste à cause de doute a ye ko perdre place na ye. Mais bien aimé, est-ce que yo ozalaka na ba doute à propos ya ba promesse oyo nzambe apesi yo? Est-ce que ozalaka na doute na puissance ya molimo mo santo tango zoko se manifester na une servante ou un serviteur de Dieu? Mais bien aimé, faisons tellement attention. Tokoki ko perdre privilège na biso na lola. Tokoki ko perdre place na biso très important à cause de doute. Regarde Jean-Baptiste, ce qui lui est arrivé. Et pourtant, à ça la miracle était. Mais la Bible nous dit que parmi ceux qui étaient nés de femmes, azalaki oyo alekaki na puissance pré-grandeur na misu ya lola. Mais il a perdu sa faveur imméritée, mes bien-aimés. Na lobite que azali na enfer mo limo asosoli singa que azali na lola. Mais selon le verset ya Matthieu chapitre 11, le verset 11, azali na place moko inférieure. Ça la attention mes bien-aimés. Longola ba doute nyonso à propos ya ce qu'on dit les œuvres de l'Éternel. Longola ba doute mes bien-aimés. Na ba prophétie par excellence o ezali écrit noir sur blanc. Méditez la parole de Dieu. Soko comprendre te tuna molimo mo santo ko sosolisa yo. Et pendant que je lis la Bible na montagne awa, directement molimo a sosolisinga lisusu place oyo. Alors qui rappelle-toi, il y a quelque temps passé, j'avais parlé à mon serviteur que Jean le Baptiste azali le plus moins privilégié dans le royaume des cieux. Et voilà lelo oyo na montagne na eko tanga verset oyo tangu na méditer na ngombala moko molimo e sosolisingai. Faisons attention mes bien-aimés. Voilà eloko oyo na linga ki na partager na benda li kebi. Pour na linga ki na lekananga na verset 12 pe ko continuer. Seigneur a chenga ker alobi ke lobela peuple na ngai. Lobela bango ke bakeba na ba doute. Oyo nyonso azana doute kati ya mutema na ye akozala disqualifié pour na place ya nkembo oyo ezalaki préparé pour na ye. Merci mes bien-aimés, que le Seigneur vous enlève toutes sortes de doutes, toutes sortes d'hypocrisie. Seigneur alongola bino nyonso oyo ezali ko seme discorde na corps du Christ. La Bible nous dit en Hébreu chapitre 11, le verset 1, nous savons bien la définition de la foi. La foi, c'est la ferme assurance, l'attente de quelque chose qu'on n'a jamais vu.
tomona yango te. Mais tozali kondima ke kosalema. Alléluia. Marchons par la foi, mes bien-aimés, et non par la vie. Celui qui marche par la vie est dans la chair, mais celui qui marche dans l'esprit, c'est lui qui est dans la foi. Nakanisi liloba oyo eko touche ndeko moko. Nakanisi oyo molimo ayeko sosolisanga pendant que je suis dans la montagne, dans le froid. Nkolo achengango akere pona yebisa ndeko moko azali koyoka ngai. Marchons par la foi et non par la vue. Regarde Jean le Baptiste. À cause d'une seule question, voisin ayeko chaye na kati ya mutema na ye. Oyo tobengaka Satan ayeko chaye doute, est-ce que ezali ye? Et pourtant, il a palpé la puissance de l'Éternel. Il a vu la puissance de Dieu descendre comme sous forme de colombe. Et il a qui confirmé liloba que wana azali oyo ngai na tindi. Wana ezali ye wana nde na tindi po ayako siko la mukili. Il a vu la puissance et la manifestation de l'Esprit Saint quand Lola et Fungwamaki et Lobi. Mais bien que c'est là, à cause qu'Akenda Kotal était en prison, il a perdu toute le preuve. Oyo, molimo et sosolisakiye, que Azali, mon fils bien-aimé, que j'ai envoyé. Tout ça, là, attention à doute, mes bien-aimés. Tika est un zambe ya lola, apambola moko na bino. Sambela, molimo mo santo, asosolisayo, alongolayo, tout ce qui est de doute dans ce qu'on appelle la parole de Dieu. Car la Bible nous dit en 2 Timothée chapitre 3, le verset 16-17, que toute écriture est inspirée de Dieu. Est utile pour corriger, est utile pour discipliner, est utile pour remettre les choses en ordre, afin que l'homme de Dieu soit tout à fait qualifié. Alléluia. Toute écriture, yosiko yonde konangaya mobali pe mwasi. Pourquoi avoir doute dans la parole de Dieu? Pourquoi retrancher certains versets bibliques dans la parole de Dieu? Et pourquoi ajouter? Oyo nyonso azali kosala bongo, merci Seigneur Jésus. Oh Saint-Esprit, merci. Randa ya la bouche. Oyo nyonso azo kosala bongo molimo alobi na ngai, il n'aura pas part dans le royaume des cieux. Si Dieu peut te faire grâce, mais tu perdras la place qui a été méritée pour toi à cause des doutes. Tika ete nzambe ya lola apambola biso to bondela molimo ya doute et longwakati na biso au nom puissant de Jésus notre Sauveur. Amen. HB Media, la chaîne qui vous édifie.